Alors, mais tout à coup, au Kanganan va parler, montre ligne que pour de la pata. Et orientation des conventions tous. L'état contaminé. Papa, la bête. On dit ça contaminé, que vous êtes tout le monde, orientation des conventions, les vous détachez, yes. On dit aller contre lui, écoute, les paroles de Dieu, les peuples montent au ciel, disent. Parce que sali déjà yo na koki ko sala te soki na sali abomi okatima parti na parce que tu okuta bazo belé bandimeli nzambe na quartier ba oya kokufa bakufi ba oya kokima quartier bakimi apesi okache wana nde kanda nzambe oyo zo salela egolata yo na sangana kana mutu te na zwaka ya mutu te mutu na ngai esalaka te musala suma sa salaka ne kulusu eza passe mais ba ange bakokate juba bari nana kita kufela batu personne yaza prophète ya mona kanza nini tu azabu amona kae muta séduisa gezali diable et pesa en kutu kana na linga kutu muta te porter na numéro nzambe bongote pona ko kanza mino minitio na lingi kutu muta saka na numéro wana te po yanga mobala kiti mabele pona numéro wana c'est-à-dire signe wana ya 166 eza ya santa nzambe nzambe ya mituna bino keba est-ce que nazuli boma ni ama ngayo ni ama tobeta mon prophète au boucher de tous les postes là maître combattre les lignes hein au boucher tout tobeta mon ko na biso ba yo kabiso papa ko linga te na memangambo na benga na gato na benga na gate chance ezali na yambio chance ko lo musala so alo benga na ina benga ni surtout batwane yo mawana bango azamwana motote o akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien David Nozamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi montre ligne que pour de la pata. Et orientation des conventions tous. L'état contaminé. Vérifiez tout le monde que vous tout. Orientation des lignes à position. L'état là. Poussez là. Orientation tous.
possible, laissez-moi le temps de vous dire shalom et bienvenue sur le www.lenazarientv.com. Je dis souvent que c'est votre site, c'est notre site. C'est un site qui édifie pas mal de chrétiens qui sont partout dans le monde entier. Comme dit la Bible que Habakkuk, je suis dans mon poste jusqu'à ce que la prophétie va se réaliser certainement. La princesse de l'Éternel, humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste, députée quoi. Dans cette émission, la sœur Tiffany Mokwa vous dit des gros coucou, partout où vous nous suivez, partout dans le monde entier. Aujourd'hui, je suis là. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et aujourd'hui, vous connaîtrez la vérité. Quelle est la vraie vérité? Et j'aimerais tout d'abord entrer à la régie. Si possible, on peut retourner à la régie, prendre un élément et on se retrouve tout juste après. Merci beaucoup. Ok, là nous sommes de retour. Bengela Batu Nyon surtout Canada, Texas, Allemagne, Espagne, place Nyon surtout Batu Bazali, Bisabango, Bakota Kota, Ndenge Karanazaki na voyage, na Ibisaki Binoke, na Roya Kichasa, na BKV, là où vous allez, Tikete Nzamba Pambola Bino. Mamumba ya Mungu ko wapi, mapendo yangu na batoto ya France iko na panda sana. Je suis bel et bien ici à la ville province de Kinshasa et toye tokutana na maman Mambote Makasi mwana ya 12 ans. Je pense que Azam t'a représenté te po bino mokonde bobenga kibiso netinga bo la princesse bobenga kingai bolobila humble tindela kitindela ba vidéo talana no makambo na tali na bi. OK. Bolbitango zokende Kinshasa kutana na mama Mambote Makasi mwana ya 12 ans au solo la naie. OK, merci zonga moi liboso bazo table au solo la naie a expliqué ngo très bien parce que Bolanda qui Mambote a expliqué qui oyo ya yebima à côté qui noté. Je bénis le Seigneur, je dis merci na équipe mbato kutia wana bana nyo surtout ya Nzambe to kutia wa tozo solo la autour de la parole de Dieu. Autour de la Bible, Mambote Oyayebi, par rapport il y a 666 c'est Bolanda qui en Wezali, Yanzambe. Mais je bénis le Seigneur parce que je suis avec deux hommes de Dieu, le prophète Bruno Boaz, et puis de l'autre côté je suis avec le pasteur Richard Nieke, c'est son nom. Donc, bango bazala kana ndenge boyebi pour défendre l'évangile. Alors balba ki to tout comme sikate to ko kende to kutana na mama to solo la nae oyo ya yebite ayeto yebisa oyo pa yebi ala kisabiso pour que to soit connaissance ya ebele tam sala to sala la bino. Kolonga bisika to zaki to kotiti awa pour que to servir bino parce que je dis souvent que si je vous sers je sers mon Dieu. Alors lorsque je sers mon Dieu, je suis béni. Sans plus tarder, je m'en vais d'abord dire bonjour aux hommes de Dieu qui m'ont accompagné. Je suis avec le prophète Bruno Boaz. Shalom papa. Ah shalom maman Tiffany et puis bonjour na auditeur yonso et bonjour na maman na biso auto écouter. Merci beaucoup et aussi le pasteur Richard Nieke. Shalom bonjour. Shalom bonjour na pesi ba mbongo so bazula na biso auditeur so wala na biso à travers monde entier na 5 continents wala na biso na Afrique na Europe na Amérique na Asie na Océanie demain na pesi ba Mambote koza de biso ya maman na biso maman Mambote moi na 12 ans vraiment na nesengo komona ye azande ko na soka tina kolo to ko mega kolo kaka ndenge bible ezoloba to kenemi à gauche ni à droite to kozaka na bible vraiment to éclairer peuple nzambe po bato bazolanda biso ezate po lelo bakufa mais bato bazolanda biso à travers monde ko musala polo asalaki na police akufaki po ka sauver monde mutu tandimaki akufa mais kolo akufa na bolingo na ye biso bato nzambe apesi biso mission toza ba envoyer parce que nzambe akitala ta pantalon na chemise à terre akuna utiliser ka bato comme basi comme mibali pour na bambi mabatu na ronde ici. Merci beaucoup. De l'autre côté, je suis avec Mambote Ndenge Akabaloba qui tu troubles Israël. La Bible me dit que Élie a dit à Akab non, ce n'est pas moi qui est en train de troubler Israël, plutôt c'est toi qui est en train de troubler. Alors la solution était dans la montagne, là où le feu est descendu. Sans plus tarder, j'ai dit à Mambote shalom, bonjour maman. Mbote Mambote, moi na 12 ans. Lombote. Boni maman. Naye vitoko. Merci beaucoup. Je pense que Aza entouré na bingambe mibali basali yo bazalaka na sima na ye parce qu'on dit toujours libo na kati basali na nzambe ezalaka toujours na bateau yo basimba neti Moïse bato basimbela ye maboko pour que ba combat ebundama. J'aimerais dire shalom à tout le monde. Papa Mathieu qui m'avait accueilli na téléphone na yamba kinga kitoko. Bonjour papa Mathieu. Bonjour. Bonne santé. Kimio. Et c'est ngono zanini. Et c'est mon pote tata Zamba Alexis Biso mabomba mimai.
Mabomba Mimaye, papa Mbote. Mbote, maman. Pourquoi que c'est présenté? Comment on a Cyril Katsongo. Ok, c'est mon anini. C'est mon ami Zaline à découvrir Mabomba Mimaye Bombama. Ok. Lelo na yebi o na kanisaki. Keza yangote mais lelo na yeba vérité na sanesi. Merci beaucoup. De l'autre côté, je suis avec notre frère Cyril. Voilà. Je dis bonjour, bonjour. Bonne santé. Tout ça qui lobby. Ok, merci. Sans plus tarder, la personne va découvrir sur Bazalia en mbote directement. Bazoka en mbote. Boya Mango Bisika Bozali. To continue à vivre. Il y a les solos na biso de Pambolama. Maman, moi, on a 12 ans. Non, c'est pas le moi, on a 12 ans. Yo moko ebi ke opamboli bato ebele osaki Michel Landami ekona ngo ezaki na ndenge nini bato bazolanda yo comment bato bayambaki message wana parce que otiaki numéro ya téléphone obombaki te nga na pamboli moto te otapambola bamoto nzambe okay. nga nde na lobi oyo nzambe azoloba profete akovanda nie te soki nzambe alobi profete azoganga nde nakokisi mibe na mikisa ya kopambola moto te moto na botangi ya mayele na biblia yango etelemi mpo tolakisa bino vérité esika nzambe abatamaki lelo amonani na kongo ki moto aye na nzela na kati ya bantoma néon apostolique baboyi ye 12 des apôtres oyo tozwi tozoluka sa 44 000 membres ouais ndenge bino pe boye koluka nga pe naza koluka bino tokota kaka na biblia baye bazolanda bafongola nde biblia mayele ya bato etelema nde na biblia kosala bisala sala te botukinga me botukinga ite kasi botukinza nzambo atindinga po nzambe azoloba prophète munoko ne kovanda nie te bosakani na lokumu ya nzambe bosakani na saint esprit bosakana na kaka bien mezala na limero na kashi pokoma na mboka nzambe ba biblia ezali to komona vérité. Merci wana bazozo biblia bazozo ya so ba image parce que basala nzambe msusu bazoboya to lobaki bazana 666 boende photo félicité mambo talobiki arobomba na été atia on a ba mir na ye c'est comme ça ndeto zoluka lorsque on sale la 666 yebisa batu kenga nazo salela nanga 666 bozobo yango mambo ta andimi yango question msusu ezali avant to kota to fongola biblia ya mambo te na lingi na tuna yo o utotanga tout à l'heure néo apostolique ndenge to yebi tozana même catholique tozali na catholique libéral tozape na catholique centrale ndenge zalaka même l'église de réveil to yebi ke panzana nango ngai loboko nzambe ngai liso nzambe ngai la main de l'Éternel. Lorsque vous parlez, lorsque vous parlez la main apostolique, et donc, aux amours, il y a néo-apostolique, ou wapi. Néon apostolique, ezaka moko. Moko wana kaka. Allemagne, Canada. Jami balete. Kaka yango wana moko na zara kati ya apôtre district Michel. Ayebinga simba tolo nanga. Asenga merci na nzoto. Alakisa bango aza prophète. Apôtre oyo ya biso ayesiko patriarche Jean-Luc Schneider ya kuti yango oyo atikaki tango atiki ministère atikeli Jean-Luc Schneider atiki don de Saint-Esprit bandimaki yango oui kasi bantoma oyo mwindu nde football bango nde baza na posa koboma bazokosa ya nzambe babomaka yango te position nga na za muta okokaza na minute oyo mama mwana 12 ans oza wapi est-ce que ça lit déjà yo quasiment parti na parce que tu okuta bazé belé bandimeli nzambe donc okati déjà parti na koki kokata parti te nazo sala musala biblia ezali tokotanga batindinga na sala musala na ndaku nanga musala awe za ndaku ya sima ya rideau musalo esalami bao moni nanu bayete nazo longola kindoki na sima ya rideau ndaku ya nzambe nanga ya kapo néon apostolique nakoki kosala te soki nasali abomi nasangani ata na bino boye abomi to sangani pona kosala partage bato bayeba vérité ya nzambe nakoki kofongola l'église te prophète afongola l'église te bakotangela bino makomi prophète asalaka musala na ndaku na ye mukolo misato naza na église ya néon apostolique mukolo ya yenga naza na église lobi nazaki na église lelo mukolo minute alors bino boya ngana yaki na église na bimi na église na dévier mais bana pe bakendaka pe o bana nanga nyonso mobali nanga biso nyonso toza néon apostolique babo kilo nanga bakoko nanga tozaka néon apostolique mais bato balandaki olobaki ke mobali no asa kufa o mais mobali nanga kufi makambo eti kasi yango te yo lobi mobali na pe akendaka néon apostolique babo kilo atikaki nga na néon akendeke na néon makambo ezwi biso na néon mobali nanga za néon apostolique. Donc on bête yango sima mais to fongoli directement Bible maman moi na 12 ans nazo sipela ndé na kombwana moi na 12 ans je suis na gentillesse ebele expliquer biso na to ba lepa na yo ndenge arbitre chaka bouchon oyo ebini eponami epa na yo
Fongola Biblia, tel Sabiso 666 réellement, et Nzambe. D'ailleurs, je bénis le Seigneur parce que au lobby, Nzambe béni, le lobby, il y a Nzambe. Alors, il y a beaucoup de dieux. Nzambe béni, Oyozo, la Biblia est tel ça. Malobeza, on boka yo. Nzambe Eli. Nzambe Eli, Abraham, na Isaac, na Jacob. Ok, 666, c'est Nzambe Malobana yo, qui se trouve la Biblia. Bon, Fongola Apocalypse, il y a un message. Apocalypse 13. Botangi banda na 1 à 18. Nga na yebo tanga te na pesa ka ba message. OK. Moko la bino tanga. Banyama mibale. Mwenye sika bokesenisaka ndenge batie nyama mibale. Siko biso bato ndenge tozalia. Soki bazwi eteni ya ndako ya Nzambe. Basali yo bakamba kanga. Bango bilima nganyama. Landa bien. Bongo na moni nyama moko ebimi na ebale ezalaki na maseke zomi mpe mitusam na liseke moko elati ekoti ya bokonzi mpe na likolo ya mituna yango bakoma bakombo ya kochola Nzambe. Bomoni ndenge na lati suki nanga bagumbi po bino bobomi makambo ya Nzambe. Suki nanga oyo eza kamera eza na Biblia bakotangela bino chapitre pe verset. Siko suki oyo eza kamera ya Nzambe ofinginga ocholinga bakomi yo na liseke otuki ngai totuki Nzambe atindinga bakomi yo na liseke. OK. Nyama oyo nazalaki komona ekokani na nkoi makolo na yango ezali lokola ya nkosi mpe monoko lokola ya tama elime epesi yango bokonzi mpe makasi nyonso mpe efandisi yango na kiti oyo yango moko ezalaki kofanda. Mawa na biso na Kongo ntango ozoyoka balobi ke makolo lokola ours ntango topesaka message nazalaka komisa na sifre nanga na liboko ezango nga sifre te po biloko wana sina ko tango naza na sifre nazokeli nakobet na beti bo on dit ça contaminer que boucher tout le monde vient dans des combats de l'intégrer détaché yes on dit mal contre lui écoute les paroles de Dieu les peuples montent à ton ciel disent moni yango ma korezo changer lokola banyama bapatinye yo opesi bo yango boyokaka makolo lokola course ndenge Nzambe tata zolaki. Mutu moko ya nyama wana ezalaki na pota ya somo oyo elingaki koboma yango kasi nyama ebikaki kaka boye bato nyonso ya mokili bakamwe penza mpe balandi nyama bango nyonso babandi kofuka melelima mpe epesaki bokonzi na ndenge nga naza bona église bafingi bacholi aboma mobali ya salabo melelo bayoki bongola meso bango bakomo ya badiaklo bafingaki bapretre batukaki baevangeliste baberger bapotre wana bazokima bazotinda basi na bango na bana na bango bafukameli mpe nyama balobi nani akokani na nyama nani akoki kobundisa yango moni ndenge baye wana mususu ayaki 5 heures mususu ayaki 6 heures afukami te ti baninga mususu baye nano te ti bakoya kokoka 12 mpona longolaki ndoki basi bakembi bao baye na bana nzala otula bana boyaka tongo boye ndenge ni baninga na bino mususu bakomi kana bakomaki kana bokutinga deja na bandi Bangumeli bazolo bana nyonso na bangumeli ngai nyama mutu mabe miniti oyo bazaya kofukama mpona nini bapasi eleki kongumba meza te kobuka makolo mabolongo na yo limiti oyo basi baye banda 5 heures ti miniti wana ezokende aza ya kofukama mpona nini mpona mutu tofingaki babetinga makasi basakani nanga ndenge balingi batienga boloko bato babundeli nga leta nde mutu aye kotiaki kimia ma apotre na biso le disiki Michel azoloba abengi bango aza prophète abengi na communauté winga moko présent babombi onga muna mona ka babombela ngale na baluki bakutanga na zana kati église azoloba bien mama wana sa pona libota na ete pona nation mama wana vandi na mabele ya apotre Anjam tokoteli misayete po boyebi na kati ya bango nyonso abengi nzela mai bandundu bakongo matadi boma kisasa batonda kikuna na wi mutu mwindo atikali kaka mutu mwi. Oui. Merci beaucoup Tozo Koba, mais avant de continuer la parole, maman a l'envie au Coloré. Dans tout au début de l'émission, on va quitter Bio Pambola, Moutouten Zambi Moutapambola.
mais to koti susu na moni olobi ke bazo ya po yo délivrer bango nzoka ndeka ka soki yo pambola na ko délivrer na ko longole bokono mais na ko pambola te pona loba na pamboli yo non na ko longola ba pasu ezana yi différence ezali ni ko pambola na ko délivrer différence ezali ko pesa mutu bénédiction ko délivrer za ko longola voilà ko pambola ezali soko tseli mutu loboko veut dire ozwi nyonso ya yo otseli mingate ngana ko pambola mutu te mapamboli ezali pa ya nzambe yeme nga batindi ngande na kangola bayo bakanga na ninyolo mais na lantu susu mama mwana dusa ko lobete suki na wana ezali caméra bokotanga ngo voilà eza caméra na Matthieu chapitre 1 ezozwa neti nini kokozwa neti nini suki oyo eza caméra na talisi yoti ndenge bazofinga aboma mobali nanga balinga na 16 ans tobotie bela bara 10 na kobomi ndenge aboma mobali asala boye azanganga azandoki asimbikisi abomi bana batu na quartier baoya kokufa bakufi baoya kokima quartier bakimi mengai na yebi eloko wana akomona bango bazosala nini bazokoma bango yo tamboli na maloba kocholanza bakomi na tu na mama mwana 12 ans muna nakangaka suki nanga mutu esimbaka mutu te nga moko moninga minisi na wuti kuna na wuti kobongisa non mutakanga ko suki te yo moko mutu kanga kango to koma pe place wana démontrer biso réellement parce que suki comme caméra na lolenge ni na stratégie ni ata ko yesu masia yaki azaki na caméra te tozoko bana 660 place biso to teleme mabeza te yesu pe tangwa yaki azaki na caméra te bondimaki pe yete boyoka ka yesu me boyebi te aza mwasi to aza moba bazaka deux couples ozuyoki babengi yesu aza prophète aza nzambe te aza prophète alobaki pe ongana zoloba bondimaka te tokoma wana tolobela nana toza posa pe tomona ke 6 eza ya nzambe na 13e tango botanga nano otangi na 13 otangi na Apocalypse 7 botangi pe na Ezekiel 9. OK, merci. Nyama ezwi nzela ya koloba makambo ya lufundu pe ya kochola nzambe ezwi bokonzi ya kosala mosala na yango mbula misato na ndambo ebandi kochola nzambe pe bokonzi na ye na ndako ye afandaka pe baoyo bazalaka epai na ye na ngai nde mutu nazocholanza me ngai nazochola nzambe te na bandi kochola bato bazoyawa yo fingaki yo tiolaki lelo pasi ezwi yo bandi opusa lisusu oyoki ata somo te nabenganaka to nabenganaka te chance ezali na yambi yo chance kolo mosala so alobi bengana ye na bengani surtout bato aneyo mawa na bango mais bible elobi botika bato nyonso bayepa na lisuma nko balimbisaka te wana Apocalypse 13 basali yango kaka mpona yo mwana 12 ans ozaka kolobela ngai me nga nazoloba ya ngai moko en personne nga nasololaka na nzambe tata me bino bosololaka na ye te sikoyo nokotia bino pourquoi nga naza prophète ya jugement du monde caché nasololaka na nzambe yemei nasanganaka na mutu te nazwaka ya mutu te mutu na ngai esalaka te ndenge ezoganga wana yemei on dirait ntango basalaki apocalypse wana bayebaki bino na bato ya neo apostoli bozwa na baproblème yango bakomaki vexe wana me makambo nyonso eza na bibilia makambo nyonso eza na bibilia eza makambo eyebani bantoma na baprofeti guerre ezalaka banda kala tokotanga mikano komona baprofeti mpe na bantoma guerre po fondation balobi bantoma na baprofeti tokolanda maloba bantoma na baprofeti sikoyo yo ntoma olingi profeti te olingi yo ntoma olingi mystère eza te or ke biso baprofeti nde tobendaka bantoma mystère nde bendaka ministère sikoyo ministère oboyi mystère okoleka ndenge nini OK wana caméra ezotambola mpe ezwaka bato nyonso tu mais toza tokoya kaka place ya 6 bapesi yango nzela ya kobundisa bato ya bosantu mpe ya kolonga bango boye ezwi bokonzi ya bamboka nyonso bikolo nyonso mabota nyonso mpe minoko nyonso na mokili mobimba bato ebele babandi kofukamela yango pamba te wuta na ebandeli ya mokili bakombo na bango ekomama te na buku ya bomoi ya mwana meme oyo awuti komini boye awuti bopenawa te awuti mboka bo awuti mboka meme bata poto bato ya ngola bato ya wapi baza koya moto oyo azali na matoi ayoka eloko omoni bakomi te elobi wana moto oyo azali na matoi ayoka oyo atangama kokangama bakokanga ye oyo atangama kokufa na mbeli akokufa na mbeli yango wana esengeli bato ya mosantu bakanga bitema mpe bazala na bongi bongo namoni nyama ya mibale ebimi na mokili ezalaki na maseke mibale ekokani na oyo ya mwana mene mpe ezalaki koloba lokola ebima
ezalaki na makasi nyonso ya nyama ya liboso mpe bandi kosala ndenge moko na miso na yango ezalaki kosala te bato nyonso ya mokili bafukamela nyama ya liboso oyo ebikaki na pota wana ya somo ezalaki kosala makamwisi minene esali kutu te moto elonga na likolo mpe eya kokwea na mokili na miso ya bato nyonso donc oyo bapesi yango nguya ya kosala makamwisi nyonso wana na miso ya nyama ya liboso ezwi nzela ya kokosa bato ya mokili etindi bango kutu basala ekeko mpona kokumisa nyama ya liboso oyo bazokisaki na mbeli kasi ekufaki te na nsima ezwi nzela ya kopesa bomoi na ekeko wana bongo yango ebandi koloba mpe kobomisa baoyo nyonso baboyi kofukamela yango boye nyama oyo etindi bato nyonso na makasi te bazwa elembo na liboko ya mobali to lelongi ezala bato minene to bato pamba bato ya bomengo to bao batelela bawumbu to basomi ata moto moko te akokaki kosomba to kotekisa eloko soki azangi elembo yango to kombo ya nyama to mpe talo oyo ekokani na kombo na yango makambo oyo ezali kosenga mayele moto nyonso oyo azali na mayele akoki koyeba ntina ya talo ya nyama pamba te talo na yango elakisi moto talo na ye ezali 666 mama maloba eza mboka yo tokoyi wana talo na yango ezali 666 nde elobi nini kasi talo nango 6 neti ngai bosakani titititi likambo te moto wana bozobenga nyama aza nyama te aza moto kasi valeur na ye 666 nzamba koprouve mokili mobimba na 666 po balobi moto azwa loboko oyo 666 kashe ya buku ya bomoi kashe wana emblème ya posola mpo na kati ya biblia atindaki bantoma bayekoli ne bantoma fondation bantoma bokolanda maloba bantoma na baprophète natindi na kati ya ecclesia premièrement les ontoma deuxièmement les prophètes na kati ya ecclesia na lingala ya liboso bantoma ya mibale baprophète yango atie bantoma na ye liboso ya nyonso. Merci beaucoup, mon 12 ans. Toko il pèse malobi 666. Nalingi na tout nana maman il y a 12 ans si mana pèse maloba na basakoli ba commenter par rapport ya makamama lobi. Nalingi na tout na ba présenter nyama wana za nyamani parce que nzamba za na ba nyama na oya utilisaka oya mibinga. Ngai batinda inga na zamba balakisa nga nyama oya kolanda nga na sima pona mission. Nyamani balingaki batinda lion mais lion azate. De sobe na biso na tamoli na lali na zamba pona luka lion amonani te tata nzamba lobi na mboka na bino ba lion baza te comme ça na kotia chakal na monaki chakal la zola. Merci beaucoup, là c'était la partie A, biso maman on a 12 ans, mambote a expliqué toyena nuna ba sakoli. Je pense que le prophète Boyoki, pasteur Boyoki, bana nzambe ope baza bango surtout Bayoki bino maloba to pas prophète Boaz malobombo kayo. Ah na komisi nzambe pona raconte all na mona maman na télévision lelo na moni epe na yoki lisusu Bible lobi que nous connaissons à partir parce que Bible est la ngamunene quoi. Bible est la ngamunene zo nécessité toi ba bongo ko décortiquer ngo malem porte toi ba bongo ko sunga malamu. OK. Donc na landi mama zo luba makambo ya nyama oyo ikumami na Apocalypse ya 666 alobi 666 Esaïe nzambe na lingi totanga verset moko na Apocalypse 14. Voilà. Totangi Apocalypse 14 9 à 10. Apocalypse 14 9 à 10. À 10 voilà. Ce qui est bien aimé à kotanga na lingala ekuza malamu. To continuer kana lingala Apocalypse 9 ngai batindinga makambo nyonso na lingala. Na lingala noko mususu te batindinga na bato ya lingala. Vous avez congolais mama ça ya malamu to sola. Ya munoko na biso. Voilà. Anzeli ya bisato alangi lisusu pe lobi na mongongo makasi. Soki motafuka meli nyama na ekeko na yango pe azi elembo na elongito na liboko na ye nzambe akomelisa ye kopo ya lotoko ya kanda na ye oyo esangana na mai te boye moto yango akomona pasi na moto mpe fololo na miso ya banzelo ya bosantu mpe na miso ya mwana meme bolande yango fololo wana ngai nazali kolata yango na mutu suki oyo etelemi bazwi fololo batie
comme on a maman moi à 12 ans, toi quand on fait intervention à pasteur, alors que caché on a soké au soir, on est le coupé ça peut ça cacher mais Bible est dans 14 parce que 13 des qui vous sautent est-ce qu'on a 14 14 le que sur ba pèse au caché on a des kanda nzambe oh yozo salela egolata yo donc les nanu et pas ya musakoli voilà été tiens mato bien voilà lecture wana papa Dongela ngomala. Anzeli ya misato alandi lisusu pe alobina mongongo makasi. Angelu ya misato alandi lisusu pe alobina mongongo makasi. Soki motafuka meli nyama na ekeko na yango pe azu elembo ne afuka meli nyama pe ekeko na yango to pe azu elembo ne longi. Oui. Zambe akomelisa ye kopo ya lotoko ya kanda na ye oyo esangana na mai te. Awa nga pesa kabino kopa lotoko te. Pasi na moto pe. Na pesa bango kopa lotoko. Yango na tumbaka mbeka milinga na biso ngana bango tozomona pa. Omoni tozo sola eza souffre na débat contradictoire. C'est-à-dire un débat contradictoire principe ya dialogue ezalaka sur moninga sola ofandie. Oyoki etina suka yope o réagir ce que totamboli beza malamu en plus tozaba na nzambe tozotambona na bible na bongo po tata nzamba za place la kisameyo za prophète zo monete a osika OK ngana tumbaka libonza kosikisa yo tumbaka te merci beaucoup le problème est que on a débat 666 on anda bien zongela nga 10 wana parce que maman kopo wana batie wana na pesa ka bato kopo alo maman zongela nga ka 10 na lingala fo tozo sunga bana na nzambe Zambe akomelisa ye kopo ya lotoko ya kanda na ye oyo esangana na mai te. Akomelisa ye kopo ya lotoko ya kanda na ye oyo esangana kopo ya lotoko ya kanda. Moto nani nzambe akomelisa ye kopo ya lotoko ya kanda ezali moto na nefu balobi moto oyo afukameli nyama pe azi elembo ya nyama na elongi. C'est ça phrase wana, c'est ça dit. Mais ofukemela nyama neke koti. Fukam ça. Boye moto yango akomona pasi na moto pe fololo na miso ya banzelu ya bosantu. OK. Balobi moto ya komela kanda pe kopo wana ya kanda ya lotoko ya nzambe akomona pasi akosufri na kanda ya nzambe na miso ya nzambe pe miso ya banzelu pe ya basantu nyonso. Wiseli sango. Na silsa gebe. OK. Ata 11 te Bible ezoyebisa biso boye. 666. Balobi, un autre ange sonna de la trompette et les disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête, soki mutu afuka meli nyama. Balobi boy, parce que Bible ozomona ndenge toza awa tozo sola makambo nzambe, apocalypse tozo tanga nzamba elobi nini, moto akobakisa to akolongola akozwa fimbo ko utepa na nzambe. Paul azolobake ata nani ata ngamoko meme angelo auti na likolo ate évangile ou ekensena oyo ekokibo benganaye. C'est-à-dire ninge biso tozosaye la Bible makambo ya Bible la parole de Dieu liloba na nzambe ezali interpréter toujours na liloba na nzambe. Moto akoki interpréter liloba na nzambe libanda ya mokana nzambe et puis révélation oyo moto azwaki yango eza Yohane. Moto akomi 13 eza Yohane, moto akomi 14 eza toujours Yohane. Yohane tango azwi révélation oyo nzambe abandi masolo na 13, nzambe continue yango na 14. Na 14 nzambe azoyebisa biso ke 666 même na 13. Balobi ete ezali signe marque de la bête. Tango bazolo banatina na marque de la bête parce que na Bible il faut toyeba elembo ya nzambe sanini pe elembo ya Satan ezali nini. Balobi 666 ezali elembo ya nzambe te ezali elembo ya nyama ezali elembo ya Satan na moto oyo akozwa elembo oyo nelongi aza ya nzambe te pe akovivre kanda ya nzambe. Nzambe akobeta ye pourquoi parce que a se soumettre na nini na nyama topé na Satan. C'est-à-dire 666 ezali nyama ezanzambe te. Donc 14 oyo donc surtout que na 14 9 à 10 nazo conclut que 666 Isaïa nzambe te 666 Isaïa Satan. Donc na suki na noa. Merci prophète pasteur Richard Nyakesen. Bon, ngai na loba nazaka na ba écriture ndenge prophète ya lobi. Je crois qu'il mokanda ti loba ya Apocalypse chapitre 22 na verset 18 à 19. Là c'est ba kino oya kolongola komami na mokanda. Mokanda eza biso te ba congolais lo nzambe bandi na Congo te. Et là, on a eu un ensemble à travers le monde entier. Mokando est inspiré. Tout le monde a quand même un la parabole, na moi na bana. Na lupango na le loso na kufi no sa testament. Ce qui le na kufi et l'axi que lupango etika pour na bana na famille bana droite. C'est le spirituel qui conduit le physique. Alors testament biso tikali na ngo yango nouveau testament na ancien testament bato basakola ki biso sango malamu avant.
Bible zo ba ke biso toza bâti na fondement ba prophète na ba apôtre. C'est-à-dire biso to okutaka fondement nzela bato ba tracer déjà. Ba apôtre na ba prophète ba tracer la ka biso nzela koleka. Biso toza na droit ko bakse sur loko mususu ate to ko za inspirer kaka na ko mama. Bible bi ke toute écriture est inspirée de Dieu. Alors nzambe soki akomi ko se contredit na maloba moko c'est que alongwe nzambe. Nzambe c'est à côté za loba na été. Parce que Bible zo ba mukanda Jean chapitre 1 verset 1 que au commencement était la parole. Et la parole était Dieu lui-même. Et la parole était Dieu. Ozolanda noto simbana no. Makambo mama tangi na mukanda oyo ngai take pasteur o nzamba pesi misha ko kamba peuple nzambe. Kaka na Apocalypse 13 wana. Bible zo bela biso si la bête oui. Ezolo bela biso makambo so o batangi na Bible ezo senga sikoyo mayele ndingi basengi. Mayele ba senga biso mayele université te. Les âmes mayele za spirituel. Ozolanda so toujours na mayele à terre bomoto là to ko mbatebele. Et là on a banque kama nzambe parce que musala suma sa salaka ne kulusu eza passe. Même ba ange ba kokate. Juba baki nana kita ku fela batu personne. Même les 24 VA, 4 êtres vivants. Ba Michael ba kokate. Mais abi que moi na pati akitaka pour na sauver peuple. Auto solo ba makambo eza makambo ya kobikisa milimo batu. Pour lelo makambo to solo ba lelo. Si to comme même fin de l'année, eza prophétie. Biso so ba musuba ba précipiter biso na liwa. Ozolanda si to comme décembre eza na batu ba kende ba kutena na makambo to solo ba oyo. Quand to solo ba makambo to solo ba te pour te blesser mutu tikalika na parole. C'est des biso là bato to koleka. Même maman na biso mona 12 ans oleka. Même nga pasteur Richard lobi no kufa na kei. Mais est-ce que to kuma na jugement dernier nde to ko ba valeur makambo to solo ba oyo. Na ngina lo ba ko la biso tina marque de la bête. Apôtre Jean Ozaki apôtre asuka akufa ki mutasuka. Taba memi na il pakmos bato bola ki misu na bomoto. Nzambe ko memaye un esprit à transporter pour na hotel c'est ba mystère. Ezaki ba mystère muto ko ba monter na mele bomoto. Makambo ko mami na Apocalypse utango. Muto ko ba na mele bomoto te. Mais nzamba memi musali na ye atalisi makambo yo pona avertissement la biso bato to kondimela na sima to keba parce que batalisi marque de la bête que bête akoya ko régner bête régner na moni papa tangi wana ke non akosala 3h30 oui bête akoya na maman ni na tanto komina noyo bible est tracé biso makambo nyos ta bazolo ba Babylone la grande bible zo ba na ba parabole et belé senga sagesse je crois que bato ba Babylone la grande babi que mère des abominations. Surtout tali Babylone la grande eza ba Romain ba babomaka Jésus eza na Rome tolo balelo o eza na Vatican bisika makambo tozolo ba ezali source nango ezali na mailo nzamba fungola biso bozolanda ntozo kembangu pasteur Richard allez un peu vite parce que photo zongi sa maloba donc maloba mama bon na mokuse poto le kambangu reine antichrist ko rene tango enlèvement ko salama parce que mon peuple nzamba zo frena parce que nanu épouse nae épouse nezali église nanu nettoyamité tango église ko nettoyama nde tango yo babike nyama bimina mai ba pesi nguya ko sa makambo oyo ozolanda parce que le tozo mona na mukili bo so la libre information le tozo mona Amérique ndaza puissant mais c'est l'autre prophétie kaka mukanda oyo Amérique mikolo ko ya ko kwea Europe nda ko zo relève ko comme grande puissance na monde pour appeler sa bête à régner na tango bête à ko régner bazo préparer ngo déjà pour biso ba passer nzambe toni ko loba vérité te mais réunion les ba préparer ngo babike na monde atier mutakolia te akosomba te akoteka te ce qui azangi marque de la bête parce que tango église moi c'est soit que église tango na sata kiti ko régner apesa bato ba adorer imagine ndenge ba komi wana bato ba adorer là ko zala na sima après enlèvement tango ba ko adorer babiki to kolia monde atier na monem to kolia mbongo moko na mokili mobimba et ozaka monem moko monem ngo za déjà préparer na kolobango clairement eza héros monem ba préparer kolia ma monde atier to kozana même gouvernement moko na monde atier to kozana président moko ozolanda nyonso koza synthèse na eloko moko armée kozaka moko o ba wana ko sive marque de la bête bato bazanya ngo fa ba kufa wana déjà biso toza na mpepe to kota lola mba moto tango église kei babiki kozana na mpepe pendant 7 ans ozolanda 7 ans on a 3h30 bête a kokita pona pesa bato ba marque et koza pendant dilo babena 3h30 babimbula misa tona ndambo et koza pendant 3 heures marque kokita pona kobeta olandi là on moni que pona Europe ba préparer déjà moni que Europe de 15 basali ville moko ba bengi ko Schengen pour na olongo côté na France et côté italien on a besoin de visiter kaka visa zo ke zo tamu so monde ati même na mikolo ko na Afrique ba président africain ba sanganaki na ndaki ba information ba lo belanti na ba sadek ba lo bela po to ba na koza na passeport moko Afrique mobimba na ko na ka Afrique du sans visa Europe Afrique pas zo préparer loko wana mais église eza blessé bisa ezo ba makambo te eza tous ba zo préparer pour na règne antichrist marque de la bête eza bible talisi biso akino eza marque nzambe te maman moi na 12 ans na zongeli yo pour na tout na yo tozaka na psaume disons Apocalypse 13 eza très clair Apocalypse c'est très clair 13 wana nazo zwa pena bino ba prophète na pasteur Bobonga mana moi na 12 ans tozali abalobi boye na 13 verset
13. Dans la première, na Kitika directement la 13. La Bible nous dit ceci. Elle opère des grands signes jusqu'à faire des sangs. Maman, papa, ou bien qu'on fait tout interpréter parce que lingala on a moins dans les années. C'est ça qu'a fait lingala. Voilà. Dans une en 13. 13. Vous allez marquer 13. 13. Apocalypse 13. Donc là, vous parlez dans le monument de la 12 Bible, les gens ont clair. Et Zalaki Kosala Makamu Siminene. ezalaki kosala makambo siminene. Voilà. Esali kutu te moto elongwa na likolo pe ya kokweya na mokili na miso ya bato nyonso. Kita lokola bapesi yango nguya ya kosala makambo nyonso wana na miso ya nyama ya liboso. Ezwi nzela ya kokosa bato ya mokili. Etindi bango kutu basaleke kopona kokumisa nyama ya liboso. Po oyo bazokisaki na mbeli kasi ekufa kite. Balobi ki azo sala makamu c'est pas nga babia azo séduire kutu nyama wana. Vous voyez que muto ya kana molimo séduction parce que Dieu nzamba akoko séduire bisote. Potoza déjà yaye. Muto ya kako séduire ezaki alongola muntu kuna pour que amemaye aya na kana ye. Balobi nyama wana abandaki ko sala makambu ya ko séduire bato alongolisa bango kuna azo kiti savoir même monto na yebite nazonge la prophète par rapport ya séduction ninga batangi wana ba makamu si o nyama na banako sala parce que je ne sais pas si Jésus-Christ a un intérêt moko ya ko séduire biso muta séduire ezali diable. Merci beaucoup afana kita na 666 tozo ya tunanga question kolo makamu. Voilà ino bozo sala ya mitu. Yaza prophète ya mona kanza. Nini tu azab. Amona kae ni ama marque de la bête za Yesu. Aina maseke mibale. Voilà maman interprété 13 wana. Bozo saka na bopo anini ko? Maman. Ngana za sata na bato bazo ya pourquoi? 666 c'est un nzam. O balani. Ngo balani. Ya mituna bino. Keba. Zamba ye kwa lever bato na yeba bik. Enlèvement si to koti. Jugement leki. Otikali 0. Tout ça dans les femmes minutes. Yesu a tellement Nicolas ma patte. En les femmes, c'est la ouate. On s'en a 666 au baby. On s'en a caché en zambé de longuité au cocotte à thé. Ah, au fond, comme yo. Niama, on a pas solo, niama mi balé. Tangela, on mi kanda, on mi fouke bela niamane keko. Et keko yesu, mon monate. Nga niamanga yo na orene. Ubalani, tangela, on mi kanda ko. Mkanani bino boso tang. Ubalani, balobi ko balate ko bongolate. Bino mo balama kama niamane. Marque de la bête, yesu. Mwana meme yesu l'agneau de tribu de Juda yangwe ko lengisa mukili mobimba boningani bo balani banyamana baso benga wana ezali mutu mobimba yesu akufela ki mokili pona ba ba beti yanga mobali akoti mabele po bino bobika sikol bolo bani yaza prophète wa mwasi na prophète ya mwasi mutasala kana mokili ya mobali alekaka direct patata ko sikola unimo débordé o débordé nanga mno sola na nzambe bokosa ka batu ke muta sola kana nzambe te batangila bino bi Moïse a solo la kina ye ngana solo la kana butu ulimbo débordé ora 666 nzamba sana posa batu na ye babi siko bino ulimbo débordé ulimbo bakisani Bible est clair kopo ya toko nzamba ye kopesa la kanda na ye ezo biki sebele ya batu bo balani est-ce que nazuli boma niyama ngayo niyama banyokoli pona nzambe na temi na bopikniki. Merci beaucoup. Intervention, il y a maman Yangoana. Je ne sais pas entre vous. Batanga kapé batanga la bino vérité. Ok, merci. Otanga lingala botika ba français. Biso to sa batalingala. Totanga lingala batu ba yoka bien ba yekola bien. Okoti na makambo susu. Okoti bien bokomi olingo déborder na makambo susu. Oye pona busoba. Toza toujours na apocalypse. Voilà. Boke nzulu ki boto katani etum to ana Sodome na Gomorrhe enlèvement c'est côté à baza pour enlever ozana 666 te bakozwa yo te otanga biblia nyonso te awo fa bakoma yo landa ki mwana meme na tata na mwana meme nani Yesu Kristo nyama ya kala voilà minute ya seke kwesika ni Yesu bomona kai nyama ngaye yo boni ba binye keza makambu ya mituti voilà bino sai na mituna bongo nanga mutrongo mona nzambe tango avani na ba ok ba no tabengani bino na ba babilo ko bino opesa nga kana nena sana za shota boke katane tumbo bobino bolobani biso to sana mbongo ko leka poto to souffrir ma plome tondi bino na manda ko compagnie zate boko vivre tumbo nga na opesa bino kaya bosingi wana tango akoya yende muto akoyebisa bino vérité je pense que boyebi mosungi wana yaza prophète asopi makila te ndenge ni yanga mbali asa sopi makila ebikisa mokili mobile nga mwasi nga yo no alors makambo etali esprit esala makana esprit
po muto comprendre makambo wana tanto tangi kuna babike ne foza na mayele kopo ya lotoko yango bato bazomela bazobika bazomela yango na kanda nzambe aza na kanda po bodeborde aza na kanda bosambusi ye botiki ye akolakisa bino esika baprofeti nyonso bapesaki basoyi nimero ya nzambe ezobima kuna ntango esprit elakisaki ntoma Jean ndenge alobaki na Apocalypse 1 de 1 jusqu'à 3 ndenge alobaki alobi boye oyebi bien bokomo débordé na mokanda oyo ekomama basekele oyo nzambe alakisaki Yesu Kristo mpo ayebisa basali na ye makambo oyo esengeli koya na mwa mikolo Kristo atindaki tozala enlèvement ozoteya bana nzambe enlèvement nanu te koya ekoya mokoni moto esi euti likolo ekiti yango endingisiziza moto nini lisusu ekoya bongo nazali koyebisa maloba ya nzambe mpe makambo nyonso oyo Yesu Kristo alakisaki ngai lokola na ndoto esengo na moto azali kotangela bato nalalaka te bandota baprofete eza lokuta tolanda maloba wana bien esengo na moto azali kotangela bato maloba oyo euti na molimo mosantu esengo na baoyo bazali koyoka yango mpe kondima nyonso oyo ekomama awa pamba te ntango esi ekomi pene te c'est par là nangina loba nini ça veut dire que makambo nyonso tu oyo biso tozomona boye eza ndenge mona esprit te oso natangi Apocalypse quelque part ezoloba ntango Thomas Jean oyo afukameli anzelu oyebisi ye kofukamela ngai te fukamela kaka Kristo po makambo oyo molimo nde mutu alakisaka yango na baprofeti na ye makambo oyo ndenge papa autaki koloba kuna eza makambo ya place mpe nauti koloba esi eloko moko nalobi ke Yesu ntango alobi ke nakotindela bino tata tinda c'est-à-dire ke nakotinda molimo mosantu molimo oyo ya verité yango nde moto koya koyebisa bino mpe polele makambo nyonso ndenge donc c'est-à-dire yo kokomona mikanda nde totanga bo biso tokanda otanga babiblia awo totanga yango bozososolaki même soki otangi na Actes des Apôtres 8 okomona Unique Ethiopie azotanga biblia mais azokomprendre makambo azotanga te mais mutu azalaki inspiré ntango aye atuni ozotanga nini nazokomprendre makambo alors soki otali bien baparabole ebele eza na ezali ekeko Yesu nyama na ye molandi aza na nsima soki otali na titre nango ezoloba bien ke koyebisa basekele mibombamo ya nzambe donc mpo oyeba yango ezosenga azala mayele alors batitre nyonso to wana soki toke na Apocalypse 5 omona kuna bazoloba nini le lion de la tribu de Juda alingala tokobenga ye nani kosi na yuda siko ozwi numero wana mpe 144 000 membre we okobima ndenge nini ezabe siko obimisa 44 000 membre we te mboka nzambe okokoma wapi kaka koteya bokokota ndenge nini ozoteya bato lukuta 666 numero ya nzambe likambo ezopesa clair ezoyonga na matoi ya bato loboko 666 loboko kashi ya buku ya bango bakomi yo na elongi olandaki mwana meme bozosote mama azobakisa na ye yo ozolobaka mama azobakisa epesaka kutu kanda nalinga kutu mutu adeborde na nimero ya nzambe bongo te mpona kokangisa bino miniti oyo nalingi kutu mutu asaka na nimero wana te mpo yanga mobali akiti mabele mpo na nimero wana deuxième kuki esi efungami toza na enlèvement bapasteur na baprofete boyebi te nzambe nini abombeli bino boza bafo kana bozalaki bameilleur paster kutu problème eza te mpo omonaka te oteyaka nde bibilia me yo moto omonaka ndenge nini enlèvement esi ekoti boyebi te jugement na beti pentekoti mokili mobimba elo te toza na Sodome na Gomorrhe. Merci beaucoup. Nous allons commencer à tomber en sapé, papa Cyril. S'il y a ajouté. Eh, non, ajouté la foyer à l'objet que. Comment dire que azotanga Bible, azotanga Bible. Quand la prophète n'a pas tanga te, mais aussi la Bible na kupoli. Yo comme tozo keli na base mususu. Okomi na makambo. Azongi lisu abiki makambo yo, ezosenga ya bomotote. Azongi na Bible, mais abimaki. Nana monimo bino na zo. Bomotote eza ya sagesse. Pona koyeba makambo yo, poza mayeni. Na 17 kuna na projet 17 balobi pe pona koyeba makambo yo.
faut la penza na ezolokana clair mutu ababengi nyama aza nyama te aza mutu wana valeur na ye 668 eza clair expliquer mais là tu es côté mosindo to molike Satana eza bino mo. Merci beaucoup. Calcul nango pesa li so na pesa bino pe calcul nango pesa lia. Ça va pesa. Au moins de to ke ne boyo. Nous pesa bino na calcul. Boye ba keza li no ya ensemble. Bato ça. Bozo apena Apocalypse 7. Bozo apena Ezekiel 9. Bokende nango bokosela nga makambo. Il faut ko yeba ngo pe bien. So to zo komisa kaka be église. Église pe souma on est bien na kombo église te. Tozo komisa église ma côté awa. Problème ezali awa. 18 wana ezolobela biso bien eza pe mutuna nga na lina tuna ngo boye po balobi boye makambo oli moto nyonso oyo azali na mayele akoki koyeba ntina ya talo ya nyama pamba te talo na yango elakisi moto talo na ye ezali 666 mo pourquoi tozotuna moto wana te po balobi moto nyama wana akomi moto ndenge nini moto yango mpe ezali na nani parce que mayele sikoyo yango wana il y a les deux bêtes oyo bozoloba deux bêtes bazoloba oyo ya 10 cornes na 2 cornes so tokabola bango sikoyo en tant que biso nde toza boye po banyama mibale sikoyo 10 cornes olobi na 2 cornes na 2 cornes esali 6 non babiki balakisi biso 2 bêtes moko aza na 10 moko aza nango mibale mais sikoyo deuxième ndaye koloba ke nefu bazwa caché wana na makasi mais ye wana balobi ke ye wana ye kobima sikoyo nyama wana ye kobima moto de alobi ke sikoyo aye kobima moto nde mutaka na 666 moto yango nani kasi poto leka eza yesu kami eza yesu merci ye mutu bazobenga marque de la paix madame nyama mabe omoni babiloko oyo tobandaki koloba te même soki otangi na nzambe nde azotiola biso yo mutu oza marque comme un bête toza tina te. Merci. Nous entamons à la fin de cette émission. On a invité Moussakoli pour clôturer, pardon. Pour clôturer la calcul. Voilà, avant de commencer la calcul, on peut s'appeler, parce que vous l'avez un peu trop. Ok, pour sur ça la calcul. Bien, pour déborder la 666, la barrière mabé. Pour position, on a la zabo, na koufi mobimba. Na koufi mobimba pour battre babika. Merci, si tel est le cas, ceux qui sont aboyés, parce que ceux qui exact, parce que la carte de débat, ils ont la liberté d'esprit. Alors, s'il n'y a pas de liberté d'esprit, c'est que to émission koki to koko kita parce que ça la nzambe ba koloba na réserve. Alors ce ba koloba déjà na réserve parce que bino ba koloba beaucoup de vous avez s'exprimer librement. Non le ba beaucoup pour déborder. Et là on est dans le baboya. Yeba que mukanda ya Jean 3. Chapitre 3 verset 5. Yeso lobini. Et là ko botami na nzoto ezali nzoto. Et là ko botami na molimo ezali molimo. Donc ça veut dire que makambo etali molimo okokokisa ngo na nzoto te façon biso tozokanisa wana biso tozokanisaka biso mais molimo asalaka justement na ndenge ye moko alingi akotosa oyo ya nzambe me ya bato te fo yeba eloko wana. Merci prophète Tokita. Ok, merci. Tangelanga nano na mukanda ya 2 Timothée chapitre 3 na 16e verset. Chapitre 3, verset 16. Mikanda nyonso ya nzambe ekomama na nguya na ye mpe ebongi mpona makoteya bato mpe kosukisa ndenge nyonso ya lokuta mpona kobongisa bato mpe kolakisa bango nzela ya bosembo. Ok. Namoni nalingi naloba boye avant na répondre. Ngai de ministère naza prophète et puis confirmé par Dieu na mona kanzambe na mona kanzambe ndingeni ala kiso numéro te na naza prophète yanga mobali asopi makilaki nga mwasi na tikali pona ko montrer yo nzambe wana la kiso numéro te ya wapi ala kiso enlèvement te naza prophète oyanga mobali pe asopa makilaki kumbuni Yesu Kristo. Oh, Yesu aza mobali alibala. Mobala ki ye. Ok, c'est bon. Yesu ongo yebi Yesu kaza mwasi zo mobali. Yesu aza mobali.
moni mobali akendeki mwasi ndatikalaka mpona babeta ye banioko parce que bible ezolobaka biso toza bafiancé ya yesu yesu akozwa biso ntango trompete omoni biloko yango bozobebisa bana nzambe ye bazotuna na balaki bino na tika papa tokende eza nde bongo na meso lokuta emonanaka po tata nzambe alobi lisuma epikami na bandako ya nzambe bible ndenge totangi balobi écriture wana eza inspiré na nzambe capable mpona ma bible epemami na nzambe donc ozomona bible ndenge eza wana nzambe azoloba yango na licence po te moto acomprendre bible malamu il faut asungama na molimo na nzambe ye moko soki moto asungami na molimo ya nzambe te ekozala difficile ayeba bongo kointerprete bible nga naza prophète na yebotanga te nga naza prophète na kobala te nga naza prophète na lambaka te nga naza prophète na kendeki wenzi te ka guérison na guérison 4 points nakota na bio nakei na bisi yo ozoluka mbongo yo prophète na basi parce que ezabonge moto na moto aza na ndenge asalelaka esa biso tozwana toyekola 666 nasilisa po te tozosolola biso nyonso toyaki tosolola mama alobaka bien ke moto aza na besoin basolola tosolola ndenge acontact moto ouvrir ke oui bible eza clause mais epesaka mpasi ndenge olingi osala nde lomo boye oboya limero nzambe aye kotemone mokili mobimba ye merci Alain voilà mama kotombokaka te nakotomboka po esika bakalikilaki yango oyo mpe babengaki yango ya mabe bakweyaki mpe na mibeko babomaki yo oza na connaissance oyo ya yonga mpe naza na oyo yo oza na connaissance ya yonga connaissance ya nzambe yo connaissance ya nzoto ngai ya nzambe ya makanisi yo ya nzambe ngai yo za prophète na maloba no ya bisala sala bosala wana landanga ndo bikatika kusoba papa le problème eza boye ndenge bolobi ke enlèvement esalema bible ezobisa toza na enlèvement ndenge toza kwenda wa toza na enlèvement ekosalema polele trompete ekobeta miso ya bato nyonso ekomona ndenge tozonietwama jusqu'à lelo nano enlèvement esalema te wana d'après ngai yebi ke na Congo oyoki kuna te drapeau na biso olandi te drapeau na biso balakisi eke kobima omoni eri yesu ozotambola na Papa Mathieu, pardon, c'est comme si on dirigeait débat. C'est comme si yo ne m'tozo diriger sur le oui madame c'est toi débat. Pardon, avec beaucoup de respect. Non, notaka pembeni. Ce que moni neti yaba noko noter les bozo comme on noter ozo ngi. Ngala zanga bombe on noter parce que l'esprit parle que non joignons son amote. Ya mote manayo. Iso ko di maso moni ke tango yelinga ngina na merci beaucoup toseli maman tout c'est la maman. Ce que maman zo loba yo loba susu te. Pardon. Avec beaucoup de respect na yesu kona na mibimisi sikona yebisa yo kana yebiso bo tango yesu atamboli na 72 akomi na mama moko bo ayebisi bango bomoni sikona tamboli na bino tititi na kotika bino bongote ifuna lakisa bino siko mayanti na oyo ngai na nazana ya asise variation sina latika zaka siko bokomi na moma il faut bino bolia nzoto pe bomela makila ya mwana ya moto natu nana no mutuna ndenge tozali awo sur 72 est-ce que bango neso bandimaki nazotu na papa bango neso bandimaki parce que tu es serviteur de Dieu ndenge mutukolo bango neso bandimaki pona ni 12 batikali mais les 12 question yaki nini atuni bango bino bokete pona ni maiseke tokende wapi po yondo zana liloba ya bomo voilà mais maintenant sikoyo il faut sikoyo mutu na biso esa oui na makambo oyo zo mona 166 ona uti koloba awa na lobi ke molimo na moto bazandenge mokote molimo akoyoka oyo nzambe azolo Apocalypse 14 pe na nina peso pe réponse ti okoko kweya kuna na Apocalypse 14 wana nyonso tu wana eselakisi bilembo na yango touti kotanga de bande tolobi bien ke mabombami eza basekele po ye bango il faut molimo alakisa yo oso kotangi de Corinthiens kuna lazoloba nini molimo ya moto ezali molimo ya nzambe pe ezali
Vous comprenez? Babilo ko wana ezali. Alors na ngi biso boy. Batu fu bazwa elembo wana. Biso batu fu bazwa elembo. Bona nini? En fait Jérémie ya Nzamba la kisaki pe na ndoto oyo. Alobi boy. Bon tire attention hein. Yawa loti si Jérémie ya ndoto kopo ya itumbu. Alobi boy na verset 27 tina 28. Yahweh atindi ngai naloba na bango te. Yahweh yanguya nyonso Nzambe ya Israël alobi boy. Bomela, bolangwa, bosanza, ti tango bokoya na se, mpe bokokoka kotelema lisusu te. Mokolo bokomona etumbu o na kotindela bino. Abakisi, soki ba misusu baboyi, okamata kopo oyo, okopesa bango po bamela. Okoloba na bango, Yahweh yanguya nyonso alobi, bomela yango kaka. Jérémie combien? Jérémie 25. Ce que yo yebisanga siko tangu Nzambe azo ko s'imposer. Alobi ke ngai Nzambe nena lobi sala yango bongo. Okoboya tolongola ya Nzambe tozo ya bato. Aibisi Jérémie amela nini? Melisa bango Melisa bato kopo wana. Ya nini? Ya kanda ya lotoko. Kanda ya lotoko. Kopo wana. Na kopesa bato wana. Donc yango ba mettre ba tout réaction. Ezaka mai. Bon, au moins que évangile vraiment évangile c'est la maman la 2 ans ba na eza mai explication biso tata Nzambe azobenga ngoko ba toko pona nini bino bayindo bomelaka lotoko donc nazozwa molimo nanga kanda nango nazotia kaka na konti ya milangwa na bino ya bokoko na bino lokola bino bomelaka lotoko ngai pe nakopesa yo kopo ya mai okomela yango penza na kanda na yango moto nyonso oya koya pesa yango amela yango kaka. Merci maman. Balobi ke eza mai eza mai te eza mai ya mai mai ka kozwi na OK déjà na lotoko te ya kolangwisa babengi lotoko po azo détraliser mai parce que définition ya mai prophète okol parler biso de l'eau mai ezani parce que maman pesi définition na batangi Jérémie albi ba melango ya kanda mai ya kanda okoko pesa biso définition ya mai parce que eza lotoko te eza te kalamba lotoko olamba lotoko te yango wana eza voilà mai kaka nde babongoli yango na molimo tata komisi yango méchant comme kolangusa pono kola mutali boma soko voilà par rapport à l'eau tango kopesa mutali boma mai lokola déjà tata Nzambe asi a détralisant omoni mutali boma komi kaka kola mususa ko ya fingi omoni pe ngonga moko na molimo ba melisi yango alali ko alembi alali akomi ko jwa makanisi moko ya mwa malamu akoya abeti Pentecôte fingi mais omoni ngonga moko ba melisi ko ba lotoko asaini alango. Merci beaucoup pour gape na langwa kamena mérité na lango. Pasteur Richard. Bon, ndenge maman zo ba mai, je crois que Bible est claire. Je suis un homme spirituel. Nzamba poninga na muta molimo na ota maloba babike oyo koma moto tanga babenga ngo logos. Oto zolo ba révélation de Nzamba zo spirit. Je crois que tango Yesu maso ba ke ngai na zali mai na bomo. Et solo benati na parole de Dieu. Parce que parole qui au commencement était la parole. Voilà, tabalo ba mai eza mai kambate. Ils ont maï à propre riche des autres, ni maï fleuve, c'est maï la parole de Dieu. Ils ont dit que ngana za Yesu Masia, ngana za maï na bomo. Vous avez d'abord ça de bonnes femmes samaritaines. Et comme des bapes sanga mana mais biso ba samaritaine biso ba yuda toka na te. Yo sabi que so ba ki muto senga maï no nga senga maï. Parce que maï ngana ko pesa yo. Et ko oya suko toka na tia Jacob ote. Maï ba na ko punza kino na bomo ya seko. Ça veut dire Yesu Masia no ba yemo kwa za maï na bomo. Donc tant liloba Nzambe koti na fia mutu ya so la maï zo mema mutu. Maï liloba maï la musaka te. Parole merci beaucoup maman lobi maï. Maï omoni maï ndenge ezabo maï. Pesa bango kopo ya maï ya lotoko na kanda na yango. Na tiaka comme ça. Ngai na langwa molimo. Soki na tie na pesi mutu pa langwe moni alangwe penza lokola mutameli lotoko mais lotoko te. Donc tata si a détralisé mayo libo. Bazui na ndako te na wapi te na pomme. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Nous étions avec Calcul. Na 666. Tokoyoka pe baninga ya tangu ya bozolanda biso tokomokita na suka tozozwa nanu calcul mais bolandi ndenge mama lobi mai oyo atokaka na pompe ya régie des eaux yango soki apesi bato bazolango azolangwa na mai kaka ya pamba te Nzambe azotrelazieni bolobaka nini
ye moko ngai te ngaba lokola natoki mai nasimbi aboma nzoto mai mbala moko echange kaka mai ya pamba yango ezobikisa bato napesaka mai mabele eza na bible mai eza na bible 1 litre eza na bible nzungu mibale eza na bible basinga wana bozomona eza na bible boyebi yango guérison basali sambwa kana nzambe oyo nde yango ezokweyisa kanda kindoki nyonso na olongola ya l'église alors eza mosala poli suma monene epikami na bino nde botokiba na nzambe sikola merci tokende na calcul balobi boye solo bakitisaki baklisto likambo mpe babomaki bango kitisaki bango apocalypse 14 wana eza ndimbola ya ndimbola ya biblia 14 combien na ndimbola sikoyo ya biblia 14 combien na babible na bino kuna calcul wana ndimbola ya biblia c'est racheté sur la montagne voilà solo bakitisaki baklisto olikambo mpe babomaki bango na bible tombe voilà babwaki kotumbela ekeko ya kaisaro mpaka ya malasi ata obondeko bwakala esala se bongo tala na Daniel chapitre 3 verset 5 7 tina 15 toujours continue on peut si Daniel combien Daniel chapitre 3 5 7 tina 15 voilà mbele balakisi awa kaisaro nero ndeni bazwaki motango moye bahébreu bagrec na baroma bazaki kokoma na mitango se na lettre 666 ekoki na bosangisi mitango ya lettre ya hébreu kaisaro nero kaisaro baprofete ya kala ya nzambe baza bengo kaisaro na nero Daniel chapitre 3 verset 5 tina 7 na Daniel wana kaye yango ba oyo bakangamaka omoni nani na empire wana dans le temps zela napesa bango calcul pesa bango ye moko calcule pesa papa babiki yango Daniel chapitre 3 verset 5 tina 15 balobi awa ke mbele balakisi awa kaisaro nero mbele balakisi awa kaisaro nero ndeni bazwaki motango moye bahébreu bagrec na baroma bazalaki kokoma na mitango se na lettre 666 bosangisi mitango ya hébreu kaisaro nero 100 plus 60 plus 200 Néron 50 plus 200 Kaisaro donc Kaisaro tokolingaka bolongo ya butu 16 na kata Néron oyibi bakolongola bana kindoki fulo yaka van oza kolekisa balere eza lokola bagroupe oyo na groupe na ye ndenge biso toza yo oza prophète na bato na groupe na ye na pe prophète na bato nanga sikoyo topesa limero nini otambusaki bato na moki ya nzambe ebimaka moko Kaisaro 100 plus 60 plus 200 Néron 50 plus 200 plus 6 plus 50 sikoyo salango addition 100 plus 60 plus 200 360 plus 50 410 plus 200 610 plus 6 616 plus 50 666 nde lobi kasi ozwi limero ya petite oyoki balobi ndenge nini balobi ke siko na 666 omultiplie 12 fois 12 bato oyo bazwaka batrouvaka nini limero wana eza na bamosusu babombaka yango babengi yango ezali bobe nde babomaka bango babomaka bato wana me bamisusu oyo bazwi bahébreu banani nde bazongelaki lisusu kokalikile nombre wana mpo babimisa nombre ya 666 nde bango baye kolanse yango bato bamoni limero wana mabe nde bazokufa
mais oyo bamoni yango ya malamu nde basusu abomoi mpo na yango Réaction. donc il faut landa yango mpe ndenge ezoloba Réaction nani? donc tosisi na te donc 666 wana yango nde ekebimisa 144 000 membres de ce tozu les 12 tribus de Juda na les 12 des apôtres esali 144 000 yango nde ekebimisa 144 000 membres oyo Yesu asombelaki Nzambe. Aujourd'hui 12 tribus de Juda. 12 tribus de Juda, maintenant les 12 des apôtres. On sera multiplié en haut. Et on sait combien? On multiplie par combien? 12 fois 12. 12 fois 12. Bon, tu multiplies en haut pour la net nini. Donc on multiplie pour tout bimisa 144 000 membres. Ouais. Yo contre beaucoup d'enzames 5 examens. Ozo carte ya l'État. Ezangi yo étoile ya Lyon ezate bango ndima yo. Ozazi mutu ya kisasa. OK. Merci. Na makomio ya Daniel ndenge oti kotanga bazo solasi makambo ya Meshach, Shadrach et Abednego. OK. Ba Shadrach, Meshach et Abednego so tozongi na réalité ya Bible matina Daniel 1. Okokuta ke kombo na bango ezalaka Shadrach, Meshach et Abednego te. Kombo na bango ezalaka Azarias, Michael na l'autre bango bazalaka ba juif baye na Babylone bayaka na captivité na boumbu. Tant bakomi wana bakonzi ya Babylone ba soumettre bango ba prosterner devant une statue ya roi na bango baboyi pourquoi parce que bango balobi baza ba peuple ya Nzambe bakoki kofukamela Nzambe mususu te. Exact. OK, nde baboyaki sikoyo na calcul bino bobimisi awa ezolakisa ke bazo démontrer na nino Tob na nino Bible wana Tob oya Daniel bozotanga bazo démontrer que ezali signe ya ba des rois o ba ko gouverner. Oh ces rois là ne sont pas des rois chrétiens, bazaki ba roi chrétien te bazaki ba roi païen. C'est-à-dire le signe wana ya 666 ezaya santa neza Nzambe te c'est roi païen. Roi païen zali ba biso zali Babylone. Yoka tokene za débat Babylone ezali tribu ya Nzambe te. Peuple ya Nzambe ezalaki ba Israël. Baye na Babylone na esclavagisme ndenge pe bazwama kine Egypte yangwana Nzambe ayeko bimisa bango soto kina interprétation ya Bible tukokuta ke ezala Babylone ezala Egypte ezala bamboka misusu ane zo représenter monde et puis Israël kende belé yo sa prophète na sa tobeta mo basika na prophète. Merci maman tobeta kani malembe tobeta mo ka prophète oboucher de tous les postes là maître combattre les lignes hein oboucher tout tobeta monoko na biso bayoka biso papa kolinga te na memangambo ngeba na numéro Nzambe pour créer le moté. Merci, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Yamba maki bien. Tokomi na suka, tout commence bien. Kosa ba prophète de boko sa ba. Ngam tramona ka Nzambe mokili nyo. Azotaki sa mokili mobim. Tellement numéro na ba yeba. Ilo ba suka papa. OK. Biso tozali baneo apostolique. Voilà. Comme na caméra. Ndenge mwana 12 ans ote ko loba ko fondation batoma na ba prophète tokolanda maloba batoma na ba prophète mutu mususa ko ikoloba pora batoma zante batu na lokuta nyonso bwaka bango ayo kote libanga ya litumu oyo sikoyo molimo nde azali kokonza nyonso donc esengeli sikoyo kasi yango te tobeta tata lobi présentez-vous obeta na munoko na ngana yoka bibi ya lobi amona ya batoma liboso batoma biso ba prophète tous les ministères il faut ça la nzoto ya Kristo na kati ya bantoma. Voilà tokolinga de bandeko bazonga na réflexion merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin, le temps c'est du l'argent 144 000 les anglophones time is money donc pasteur Richard Biloba Souka na bandeko merci ndenge totiaki fondement ozoba baapôtre baprophète je ne sais pas tokomi na contradiction mais biso toyebi ke mosala yesu masaki okufa po tobika yesu akufela biso nyonso nde tozalia ezala mama mwana 12 ezala apôtre ezala prophète ezala yo biso nyonso tovandi awa moto akufela biso azaka moko alors moto azolukaka aprépare biso mpona rome de si bible nzambe aza démocrate soki baza bato basala démocratie eza nzambe makambo Nzambe eza akanda te eza koswana te papa epesaka kanda po bokosi ebele moto andimi oyo ozongisa nde bato na nzela pardon na bino moto akoyoka ayoka mais journal lelo alors balokola pasteur journal lelo etikali na mémoire Nzambe nde caméra zabo ata après 10 ans bimisa image bamona biso toujours
nzambe aza na bakamera koleka oyo ya simba bongo nazoyebisa image ya lelo nzambe akatona lo tokutana nango na jugement dernier soki loba nzambe nzambe akose contredire mpo na nga na bike ndenge mama abike 666 eza elembo ya nzambe wana eza avi na ye me ngai taki avi nzambe abengi ngai mpo na kodifie corps du Christ so nalobela église eza église oyo ya ngai te mais tolobela église ya corps du Christ esangisi merci tokomo kitala pardon s'il vous plaît toyebaki moko soki tokutana na bajugement toyebaki tosa nzambe toyebaki nzambe akebisi biso mpo na mariko me lelo mama bike eza ya nzambe biso bike eza ya nzambe te wana ndenge bible eyebisi biso. Mais maman dit que ça merci, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Je pense que papa Mathias Joaki le Lobapo n'a battu son prophète Maman le nous sommes arrivés à la fin. Restez toujours branchés sur le www.lenazarientv.com. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira parce que il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est qui c'est l'homme là? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quant à vous, essayez un peu de commenter. Essayez un peu de commenter. Moi, nous sommes arrivés à la fin. Je vous dis de gros coucou, bisous, bye. À bientôt na zozonga pour que tous ala na bino elongo. Merci Tchacha. Merci papa Mathieu. Félicité vos 4 éditions. Falo kada depo awaza mwana 12 ans. Mwana soye ba mwana 12 ans boma nyoza. Wa mutu muna hanga papa Mathieu. Mundele. Et puis les jours samedi. Pasteur, félicitations pasteur. Mais prophète qui prophète au bête à mon occasion. Ah, c'était à l'as. Oh, yo journaliste, c'est bon cas. Kitoko trop kende boanya. Amen. Caméraman. Ah, caméraman. Et ça pour elle qui sa mokili mobi, qui est numéro ezali yanza. Félicitations na batu na koya ya boye. Bote ya bato na nzambe ntango ozokende yaya vandela biblia bien kosombaka lui second te Luka ancien testament nouveau testament okoyeba basekele nyonso ya nzambe azotambola na mboka na biso toza déjà na enlèvement. Merci ezaki bandele baganye biso toganye mama mwana 12 asilika ki na ye yakanda te ezaki ya parole bonimbo déborder ona numéro wana se déborder na silika mais bosongi bato moyen na déborder zwambo te yango kikakoma sala pasteur. Papa, tozolo bayote zambe. Yesu ne zambe. Komona zambe. Yesu nangai zambe. Nikolo na se simba mina yo mogozi na mai. Mabele ebimisa mai na mosuni na kati belisusu na makila yode shimiste ya yambo osala moto na mabele ebimisa mai belisusu na makila nani makulu basalo kola yo yesu ndesabe papa nangai mogozi nangai bakosa baloba baza banzambe kino lelo basale lokote tomone lokote mokili ya tata nangai ebazobika yesu ndentambe komona yesu zambe nangai oh shama maboko ezozanga eloko akopesa me monoko ezangi te nazolo bango na kati ya motema na ngai yesu eza nzambe mpona komona makambo osalela ngai yawe soki ata totuni bandoki totuni bamagicien osalaka mosala wana bakowanganaki basalaka yango te seke bango bayebi te mosala basalaka eza mabe me yesu nga naza na tia na ngonga kowangano te nalobi yango na mongongo makasi toza nzambe amen Yesu ngali alibala moto
aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe alo